Bonjour, mbote mingi na bilene sito babonga kama mama ile ani tunapisa no bambote ba ebwe abarizenu mavimpi betwa boy moyo. J'espère que bolamu ki bien tongo etani nzambe ya mawanzamba bolingo ala musibiso na makasi topesi nzambe merci parce que l'or et l'argent lui appartient. Biso tozali ko opesa été photo pesa nzambe merci kokumisa nzambe koleseka gratitude envers nzambe ya bomoy asala kaka oye moko alingaka muto komandaka nzambe azala te nzambe asala ka oye moko alingi azalika nzambe asala biso ka ngolu asala biso ka grâce na makamoto mérité te mais azo pesa biso yango kaka to mérité na biso te mazo babozo ka po boza bana nga parce que za papa moko atonda na bolingo. Merci mingi na biso to ba ibolanda maman Elia Nitu. Merci mingi na biso to ba ibosepela na maman Elia Nitu. Bino ba iboza abonner na Elia Nitu TV. Bino ba ibo partager ba émission ya maman Elia Nitu et surtout bino ba obo disposateur na bino pona kotala topi koyoka wa bino maman Elia Nitu na lobi merci. Ndeko so zamba no ya sika okutani na chaîne o na kosenga na yo o s'abonner na Elia Nitu TV. Après avoir ko s'abonner, activer cloche de notification pour que vous allez notifier à chaque fois que l'émission ainsi que quand on a katia chaîne nabiso. Awa na Elia Nitu TV tous un concept nabiso sur le raming sur le mariage. Et ça ezali chaîne moko o to lakisaka mingi to lobaka mingi makambo o etali libota makambo o etali famille to apprendre pe na bana na biso o baza okende na banzela ya libala ba ndenge ni akovanda na kati ba vie na bango marital ou bien ba o pe basi ba bimi na kati mabala il y a toujours la gloire de la deuxième maison et occuper ko komela mutu alors to pesaka mingi ba conseil to kenda pe ko toucher de gauche à droite par-ci par-là mais to zala kana biso sans polémique na ko conseiller so zamba liboso o s'abonner na Elia Nitu TV. Lelo tokosola boye bandeko na ngai na kanisi boute kotala émission on a sela kibino on a l'accepté ndeko mwasi mwana na biso ya mwasi na kombo ya Mimi mwana na biso ya mwasi na kombo ya Mimi abande kotambola na BBL na ye tope na bassin abenda kanzoto na ye na mabele kasi eza na ndeko moko oya tala ki ponga na tala ki na TikTok na yebi boite mena makanisi na ngana bande koloba ke soki na ki Congo na kotala ye mena kina makanisi koloba ko sumba vélo te kotala ye ko pesa ye moi vers ya jus nde makanisi nga azaki nango mais ki makanisi te ke o ya ko sombela ye vélo na kina makanisi wana te makanisi wana azaki nango te nde makanisi ko sombela ta moi vers ya jus ya ko kangisa yata suki nde makanisi nga nazalaki nango kasi bandeko tolali tolamuki na moni mwana na biso wana aza likolo ya vélo aza kokumba vélo na ye aza kokumba vélo aza kotambusa vélo maloba oyo bimiseki na munoko na ye tango alobi que ah merci na satandaki nango te mpo na ngai mama Eliane na satandaki pe te ke vélo koki kouta kote oyo eutaki. Pourquoi nalobi boye? Parce que mwana na biso oyo nyonso ayembaka banzembo ya nzambe na munoko nezala kaka banzembo ya nzambe ya mabizise nyonso bino boyebi na Congo boyebi ke nde tozalaka boye nde nazosolola na bino boye nabenga biso bakronimamano naza influenceuse ndenge bomona ba pasteur baza ba influenceur ndenge bomona ba chanteur baza ba influenceur. Pourquoi la lobby? Baza ba influence biso nyonso o to sala na ba YouTube na ba TikTok to influence ka bino eza na bato bomoni ndenge naza sans maquillage elongi nanga mutakala ndenge papa na mama babota ngai che maquillage te kaka ndenge papa na mama babota ngai elongi nanga yango mutakala poudre te crayon te ba makiki yanga moko munoko pe yanga na chepe o te o crayon permanent o ba chinois ba tiaka bato crayon permanent ba dessiner munoko a crayon permanent na chepe te o tatouage ya o eloko te suki yango bomoni na seli à l'africaine ba suki ya ba africain yango oyo ba suki na biso ba africain ba mesha ba africain eza nango kabelo te ba mesha ba africain. Mais ndenge na sali yango boye bandeko bokende nanga malaya malembe ti to kokoma place oyo naza kolinga to koma ndenge na sali suki oyo boye naza sa maquillage boye bi bato combien na influencer po basala suki oyo boye bato combien na influencer eza na bandeko mosusu
pour alongwa pa na na Melun akende na Château Rouge sans maquillage d'accord te pour na nini bato bakomona vrai visage na yenga azali bakomona ke miso c'est kota déjà na kati parce que so ba sala mutu maquillage elo ni na batia so batia anti-cerne pour ebomba ematisa mwa miso ebima bien bakomona batache nyonso eza na elongi na ye bakomona boye ben perfection nyonso ekomona na akokokende bongo talongwa Melun tina Château Rouge akokate po bakomona vrai ye ndenge azali sa maquillage mais nga na influencer bato ebele ke okoki kobima sans pourtant osala maquillage o dessiner elongi na yo yango oyo na dessiner elongi na ngai te soki pe na tie ezaka belu te eza basuki kaka oya normal ya ba africaine abima vraiment vrai africaine donc naza awa kaka na suki bomoni na sina influencer 3 personnes abaki mama nitu ngaka kabel ko sa suki ndo sali bongo na obonga te na kokate na il faut toujours essayer mama nitu ebiki yoza makasi oya ko sala émission ya musuka ngini ataba oya sa maquillage eza naza ko influencer bino bolongo la complexe il faut za tout le temps maquiller eza na batu mususu ate émission pour ça lango boy il faut régler téléphone na place ya o ba bengi ya nini ba benga nini il faut ya filtre azo ça la vidéo mais a sali déjà a filtré déjà a sali déjà a tu place à filtre pour ça la vidéo ben perfection et mona na te abima kaka kitoko o ba nyes balika ba beauté artificielle mais nga na influence ya kabine que okoki koya na beauté na naturel comme ça il faut qu'on s'assume ndenge o nzambe asala yo eza na bato soki kota photo nyonso eza kaka snap photo nyonso eza kaka filtre na filtre okomona mutu nyonso tout na ba photo na ya métis mais kutana na nzela mwindu boy obi mais il ne ka métis alors nga maman il est à nitu je m'assume donc on a un ça maquillage basuki na des abo kaka c'est cher hein ces cheveux là bomoni c'est 60 € hein ce que on a on a 60 € ningi bomoni yango et ça 70 € na déjà salinga na 60 €. Mais elle quoi ce qui moi c'est kufa pourquoi na lingaki look moko ya ba africain na bima vraiment africaine et on a ça qui c'est quand même 60 €. 60 €, c'est beaucoup d'argent hein bon ouais. Il faut qu'on s'assume aux alliés. Donc, bah, bien sûr, bah, influenceur, bien, bah, influenceuse, parce que nous avons influencé, bien, nous avons comment par là, nous avons baqué. Moi, nous avons mimi. Tant que nous avons baka, banzemo. Il y a un chantre de l'éternel, nous avons bango. Azako pour mouvoir, banzemo na bango. Tant que nous avons banzemo ya mutu. Ezo kota. La fois vient de ce qu'on entend. Ezo kota na mato ya batu. Ezo ko pousser batu basa nini balinga nzembo wana. Ayemba ya bango nyoso sans exception. Mwana na biso o mimi. Ayemba banzembo sans exception. Banzembo neka ya nzambe, ya nzambe, ya nzambe. Tango zema banzembo ya nzambe, yo vandi. A capté au déjà. Yo vandi. Ozo taninga zemba. Na lola toko koma. Ozo taninga ba geste. Naninga za ko yemba. Et tindio que ne kota la nzembo wana as influenceuse a influencé yo déjà tango yoki azemba Mungu ni mwema ni mwema Mungu ni mwema ni mwema Mungu ni mwema ni mwema ni mwema sana ni mwema mfalme wa bafalme baba wa dunia Mokozi wa bakozi ni mwema sana na pesa yo nini nzambe nanga na pesa yo nini na pesa yo nini nzambe nanga na pesa yo nini na talibana
yondo pesa kingaye Natali mbongo ezali ya yoe luwanja pamba na bonzeli yo na zangelo konini na pesa na yo na pesa yo nini na futa yo nini na pesa yo nini nzambe na futa yo nini na ba soza mutakanda kotala ngate po sepla na ngai te soza fanatique révolté kotala ngate po sepla na ngai te soza muta keto kotala ngai te soza muta motema likundu kotala ngate po sepla na yo na ngai te sikonde na yembi bongo soki yo sepeli oke ko lukati obi nzembo ya mama nito yembi eza nzembo nani mbala moko okima na YouTube tango okima na YouTube obeti nzembo no mona misela yo mama Feza Shamamba obi nzembo ngo zikande ya mama Feza mbala moko koche badi osala nini obandi kotala nzembo bango babengi yango influence eza influence muta influencer yo eza lokola sœur Mimi aza kosala ba publicité ya banzembo ya bato na yebi te soki moko ayebaka ngo tango aza koyemba nzembo ya mutu aza koyemba aza kopesa bino kosala nini kokende kotala koluka nzembo ngo eza ya nani nani yemba nzembo nani yemba c'est ça qu'on appelle l'influence ata ba pasteur ba influence akabino tango pasteur zo ba yaka na ndako nzambe maboko pamba te soko zo na ndako nzambe 1/10 a influencer au déjà yo peut tango ki église na tobi pasteur ba ke na maboko pamba te il faut 1/10 ozi mombo ngo tia na poche osala nini okende ko tia na église otia yango mabonza offrande sikoyo mwana na biso sor na biso Mimi ata mokolo moko te na tikala koyoka ye aye manzembo ya ka mosusu jamais mais navandi ka boye namoni aza kosepa bina satandaki nango te na satandaki nango te na satandaki nango te asatandaki na nini te na tchela bino botala. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, super bien par la grâce de Dieu. Alors, naza likolo ya chaise roulante na ngai o nazo bengango chaise roulante de rêve. En tout cas, na rêve na za na chaise roulante sabo. Et au facilité ngala kende partout bisika la lingi sans que mboso akumbanga mikolo mboso pemi. Alors botala nani a se prendre ngai na chaise roulante o aseki singa boye botala totala elongo totala surprise. Fally Ipupa Aigle, merci beaucoup mon papa, merci pour nous soutenir, merci. Alors si vous avez sengwe tondinga motema boye, eza Fally Ipupa de mutu a offre ngai chaise roulante oyo, en tout cas dans un sengwa makasi, merci beaucoup Fally Ipupa, merci, merci pour la geste, merci beaucoup. Na satanda ki na ngote, na satanda na ngote, mais au salingai lo moko boye. Et marqué ngai nautika lobosa na ngote vinanga mobimba. Merci beaucoup mon papa, merci pour la considération, merci beaucoup. Alors Fally Ipupa nde mutatie koseko bozo mona ne longi nanga boye parce que na moni ke na je loko moko oyo. Nzambe merci Fally Ipupa, merci nzamba pambola yo, nzamba bakiselo mikolo, nzamba kota likambu na yo. En tout cas merci beaucoup. Nga pena na part nanga na satanda ki na ngote. Mais ils ont vraiment surprise agréable. Alors merci beaucoup Fally Ipupa, merci pour la considération et puis merci pour la geste. Merci beaucoup. Bauti komona ndeko Mimi abi asatandaki nango te eloko nino ya asatandaki nango te ye pona ye lokwa mbaka banze mwanzambe na makanisi na ye akanisaki ba chantre wana nyonso oyo ye ayembaka banze mona bango batalaka ye bamonaka ye. Oui, il se peut que batalaka pe bamonaka ye mais na pasi na ye ya kotambola zo tambola ta tambola kana bassin
mabanga eza na nzela poto eza na nzela makambo ndenge na nzela matambolaka na bassin mais nayebisi bino ke okomona tongisi mpe liputa ne kitoko aza koyemba na mpona koyeba banzema bato wana mpona kosala bango bapiblisité wana te ndenge nini asaleli bango me na suka nango libungu tolo abina nayebaki nasatandaki nango te nayebaki te amoni baye kotikela ye velo mutu oyo apesi ye velo babengi babitala moto atindelo velo akende otala boye fali pupa du cap la merveille moto atindelaki ye velo wana boyebi pourkua naye kosola makambo oyo mpona bato babenga mpo yebisa mama nitu toke malembe toke malembe Fali Ipupa moto asali nini atindeli velo ozala mokie moto ayelaki mbetu na bata mbetu ya bato moto ayelaki velo ayebise tala motu oyo atindeli yo velo motu nani atindeli velo Fali Ipupa mena nayoka ata mokomoka yemba te nakokanga sentima nanga ndenge nini ngai bibi nakozwa makasi akoboya yo wapi ngai de la renta bibi ni isape na ngai ya bolingo bibi pusa koni na yo tolelengi na yo kate siko Fali baza bimise ma ya miso bibi bimisinga ma ya miso nelengi tabasoza mutakana kotala ate po sepelo na ngai te nakoza makasi akoboya yo wapi ngai bibi wana tata mosa makosa sepeli ejeni mongai bibi bimisinga ma ya miso nelengi bibi pusa koni na yo tolelengi malili makasi bibi de la renta nani nayoka ata mokolo moko te ayemba banzembo oyo babengi eti babibi de la renta nayoka te o Marlène en aucun jour aza vraiment penché na musique ya bato balobi ke basalelaka nzambe kosalela nzambe bandeko eza kotia bible na sali peka te 24h/24 kosalela nzambe eza kotinda te miana so bima ya bandeko ya famille ya libota tata ya libota mama te tango nalobi na bapasteur baza bainfluenceur na baévangéliste na badiagonese oui bainfluencaka bino kaka boyeti oka mama na bino ndoki papa na bino tata moso na bandeko na ngai bandeko okomona te moto azwa prophétie alobaki mama ndenge oza boye nzambe alakisi nga ke te okaka ndenge oza boye lobi okokufa ndenge kaka makambo mabe oke bible eza eli kofoyela biso makambo ya kitoko me bainfluenceur oyo bayaka mingi kaka na ya mabe kanga baporte bandoki baye awa donc na bana babotemi na poto baparent bakotisa bango esprit ya bandoki na mitu na bana babotemi na poto baparent babima bana na église ou non mais bien une église parce que nous connaissons ce qui est resté au bled, c'est un sorcier. La grande sœur de ma mère, elle est sorcière. C'est pour cela que je ne peux pas vous amener chez eux. T'as là bas idée. N'a pas la botte mais la poto. Ce qu'on dit que on a mis les alateka n'a pas tout moins. Parce qu'on a mélangé na ngai, ça y a un bandeko. Ce qui n'a pas le baboye. Bon où tu commences sœur Mimi. Oyo azaki na penché na koyeba banzembo na nzambe nakasi na motema na banda koloba kende na koyeba banzembo oyo boye parmi bato oyo na ba mama na ba papa moko na bango koki ata kokanisa ngai parce que tout travail mérite un salaire
moko na bango kanisa mais ata moko akanisi ye te. Tala moto akanisi ye mwana mama Monique moto akanisi ye. Tala moto akanisi ye Fally Ipupa. Siko Eve wana asali mabeto asali malamu po ayebaka banzema mokili. Oui, mais tango apesi mwana ndeko na biso mosi velo, ndeko na biso mosi aboyango alobi moyaya nzamba pambola yo, nzamba kanisela yo. Donc asekisi apesi sourire, abi sourire au bon moment elongi nanga o encore elongi pe kitoko. Sourire au bon moment elongi nanga mutu apesi nga sourire Fally Ipupa. Fally Ipupa asekisi ngai. Fally Ipupa asekisi apesi ye esengo. Fally apesi ye esengo. Ata mkolana kina posa kolia ta kolia po azana bandi kosoko ozie loko za nango posa okoza ne sengo apesi esengo siko kana nangeza wapi kana nangeza bo ala mtu mwa benga albi yese wana ser mimi ba Fally wana ba batoyo basela kamukili basela nzambe te apesi velo soki nga na zwa te tiens ozwa te. Elo ni babengi témoignage. Témoignage ezali eloko satandaki nango te nzamba saleli eloko moko bo yango nde témoignage. Mais c'est le fait tellement que l'église a kende ko témoigner. Atel c'est que na ya l'église à chaque jour. Na yeba ba nzembo bato ya nzambe babenga basali ya nzambe mais batiki ko kanisanga na passe na ngai te. Botala frère oyo na kombo ya Fally Ipupa mutu akanisinga na bandeki ko ya anazo benda na makolo mais botala kanisinga pesinga velo siko na ko rater culte à lundi te. Na ko raté à mercredi te na ko raté à vendredi te pour na komi na makolo nanga velo na ngeza kosani nzo kosunga na yapi na ya prière kokaba oyo eza trop difficile na yabisa kibino ke soki oke kotala ba musulman ba chaka biloko na liboso ya mosquée na bango batuna kate soki oza bouddhiste soki oza mutu ya maikari soki oza mutu ya église évangélique batuna kate batiaka biloko à la portée de yo soki oza na nzala leka wana kaka zwa. Est-ce que na l'église na biso ya ba réveil basala biloko wana? Est-ce que basala yango? Basala yango te? Basala kango te. Na yebi bokoloba aosa la nini muta mokili te ngana zaka nga réaliste likambo ndenge ezali ndenge na kokende nango nde na kolobela likambo po mutu alongoli mutu na pasi ya kotambola na se nzoto na se azoblige fala taka ba chaussettes il fala ta ba collant ceux qui pas koyemba banzama mokili alati liputo mona penza ye wana yeso yuedo ozo mona penza ke oui mais botala mutu oyo ya yemba tanze mone mukolo moko te matali a te sero pona nini boyeko na sunga ye e ana batu mosusu bakopesa mutata verre ya jus boyete verre ka ya jus kakoy bakopesa ngo batu te baza même ana poto okei pe pa na ye atiki ma ya semul batu ni bon semul ngone beto te na kateki na ngai moto ya poto osola na biso poka ngite mutoli ya semul na ye na kateki moto poto osolola po alingi te kaka mutoli ya semune ko kabeza boye bandeko po muta kabela yo po muta kabela yo eza facilité ko kaba eza facilité mais nzambe nde muta toucher motema Fally po kabela ye velo siko batu nyonso ba chantre o bana mbongo po ba chantre na biso bazana mbongo ko sakana te ba vivaka trop bien ba pasteur kutu koloba te ba pasteur kutu koloba te bana mbongo ya kosakana te zoka kilte tongo ozu kilte basaka 3 kilts na dimanche siko tous les jours basaka na ba kilte soka mutache kaka ta 1000 francs du lundi au lundi bazoka combien bazoka mbongo ebele pourquoi bakola bateke tene boya na église bo dimanche ta boya mutu monta na offrande te boya ka bobo si boya ka ba pasteur balobi bongo. Non, parce que bango pe wana eza gagne pe na bango. Mosala na côté eza gagne pe na bango. Alors koloba ke non, yaza mutu mokili apesi bandeko. Kokabeza pasi.
kolinga nzambe elakisi lingana na moto yoza komona na misu na yo. Nous sommes des petits dieux. Dieu nous a créés par son image à lui. Nous sommes des petits dieux. Avant yolinga nzambe ozomona ete nzambe aza esprit, nzambe aza te papa moko boya vanda aza na mandefo ebela vanda aza molimo aza esprit nzambe tata. Yango Bible lobi ke mutu moko ta komona nzambe et puis à vivre. Mutu ta komona ke nzambe yeyo et puis banda à vivre. C'est biblique. Bible mutu loba ke mutu moko ta komona nzambe et puis ça à vivre. Ngai te boke ndotanga na makomi bokukuta eza bongo na makomi. Botika kaba critique mo ezanga tina et puis ezana mutu moko komi a relia ye bosolola ki bosoka eza na commentaire nanga eza bongo bosolola ki bato bakabaka te bino nde bato na lobaka bato mitema likundu bato mitema bololo tango mutu asele kwa malamu sepela bato bele bana ba TikTok est-ce que mon rase wana te biso to mon raete est-ce que ngana kanisa la sera na vélo na kanisa te na kanisa ka tout so na kena na kasero na pesa étage na kanisa na pesa ta mo mais na kanisa vélo ezaki ngate non faut ko ba ko betela mutu maboko so ko seli kambu ya malamu yango wana nzambe yemo alobi na mokolo ya suka bokolo baka nzambe j'avais guéri les malades à ton nom je vous dis éloignez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité nzambe akoboya bato ebele na mokolo ya suka po bato ebele baosa ba business na komwa nzambe ba prophétie ya lokuta na komwa nzambe ba mate ya lokuta na komwa nzambe nzambe aza moto ya division te aza moto ya séparation te nzambe aza moto ya unité moto ya rassemblement nzambe alobi bolingana nzambe alingi bana ne bazala na bomoko nzambe alingi te bana ne bazala divisé bazala séparé so tokeka na mambo ya église okomona bâtiment moko eza na 10 églises mais so bosambela kaka nzambe moko poni bokosangana te bokomaka église kaka moko bato bazaka ke église na biso moto eza bien koleka ya bino église mais nzambe aza kaka moko soki nzambe aza moko bondeni église no eza bien koleka église na ngai soki nzambe aza kaka moko église no eza malamu ndeni koleka église na ngai contradiction na contradiction nzambe alingaka séparation te nzambe alingaka division te nzambe alingaka bana ne bazala na bomoko bana ne bazala na boyokani siko boyokani oyo nzambe azolinga bana ne bazala na bomoko bana ne bazala na bolingo bana ne bazala na boyokani mais tant que pasteur na biso ke te na moni vision ke mama kulutu na bino mutu aloka ko soki pasteur nzambe alakisi yo vision alobi na yo que mama kulutu ya mama Eliane mutu alokaka mama Eliane pasteur soko za na sagesse soko sa nini okoluka mama kulutu ngai nzambe alakisi nga vision ke yonde olokaka mama Eliane en tout cas na ko senga na yo otika molimo wa boloki molimo wa bondoki to sambela pesa molimo na yo bomo na nzambe po otika kosala batu mabe yo sambeli na mama kulutu wana siko Eliane ayebi te ke yo so sali travail na mama kulutu wana nde molimo ya bolingo wana nde babengi bolingo mais yo soko zwi kaka prophétie vision mama kulutu mutu alokaka ngai oye na epa na ngambala moko nazolaki vision mama kulutu na mutu alokaka yo mama kulutu na mutu azandoki est-ce que ochengai molimo kolinga mama kulutu nanga to ya koboya mama kulutu na ngai siko oza mutu ya division to oza mutu ya unité mutu ya division to oza mutu ya unité nzambe alinga bana ne bakabona te nzambe alinga bana ne bazala na bolingo bana ne bazala na bomoko bazala na boyokani bolingo yango obino boza nango bino basala nzambe bapasteur ngana na mutu ayebisaki ngaka bi nakelenga so église te parce que ntango nabelaki pasteur ya kotala ngai te abokokende église te abi pasteur aya kotala ye te mwasi ya pasteur aya kotala te baninga bandimi bayaki kotala ye te yango akimi na église amoni ke bolingo eza te amoni ke bolingo eza te kaka na ntango esengo ser mais na ntango apasi boboyi ser alongo église abi pasteur aki kotala ye te mwasi ya pasteur aki kotala ye te baninga ne bandimi baki kotala ye te alongwe nzoka bible bina biso ke soki mpate moko alongwe yo tika 99
kende koluka moko wana azonga na kati ya ndako ya tata po nzambe alingi te bana ne baseloigne na ye nzambe alingi bana ne bazala epai na ye na bomoko me banda akenda na tuni balandi oyo abi ata ezala paster ezala ma paster ezala bandimi ata kobenga ata kolandanga mpata akimi sikolo kwa akimi bon afandi na ndako te akesu na eglise wapi mosusu mbadi ake lisusu na eglise mosusu siko pasteur soki olandaki mpate wana ekendaki wana ebongaki moko wana nzambe alobaka tika baoyo baza na kati baza deja kende kolanda moko wana abungi so pasteur kende kolanda mpate na abungaki aki eglise mosusu te akozonga babi ntango apasi na ntango abisengo fo bozaka na bomoko neti biso mpe bofamille diki ya bomoko towana matanga nde tozala ndeko na biso mashaki wa silabu auti okufela mama biologique mama oyo aboti ye awa na mboka France mais lokola biso toza na ntango apesi na ntango abisengo oui tozokendaka matanga malgré bozomona te mais ata mokolo soki nalingi na kolakisa bino tozokendaka matanga na libota ne babi wow famille diki ya bomoko en tout cas boana bolingo tozokendaka matanga motoke matanga ba oyo bakei mokolo na bango ba oyo bakei mokolo na bango ba oyo bakei mokolo na bango tozokoasiste ndeko na biso oyo aza kolela mama oyo aboti ye aza na kati apa biso nyonso toa na ntango ya pasi ya wana babi bolingo yango wana bolingo oyo fali pupa asali amoni ke ser oyo pourquoi totambola boye ser oyo mpenza seke ser ana moto apesa ye velo oyo te me nayebisi bino ser mimi mokolo moko ta atikali koyemba de la renta non aza ser en Christ ya yembaka wana te ya yembaka fungola lola ayembaka wana ndenge osakana te mais bato wana tu oyo asaka bapublicité banzembo na bango po ya bapublicité oyo asaka bapublicité ya banzembo na bango nani oyo azoki likanisa kosombela ye velo mais likanisi nzambe atushe ni motema ya fali ipupa alobi mwana nasi napambola yo oza na eloko tala kuna akendaka kokumisa ngai akendaka kochangeola ngai konetola mais amonaka pasi ntango akendaka mpo napesaki ye makolo te akotambolaka na nzoto nasi napambola yo tala moto azomona pasi kuna fali ipupa tali asirsota ser oyo atambolaka boye directeur nyaka omoni ser oyo namo bavideo na ebele ipa bamwa lolemo nga mpe mwa lolemo pasi namo bavideo ser oyo vraiment mingi ser aza makolo te ser a souffrir en tout cas tana kesi kuna bosomele velo sikoyo velo wana ce n'est pas que fali ipupa moto akendaki na magasin aponi ye apesaka ordre basomele velo moto akenda kosomba velo asombi velo selo ye ndenge amonela kosomba velo yango asombaki asala nini apesi na ser mimi na baangelu basepeli boyebi ke satana pa funda biso pa nzambe na baangelu basepeli alors soki ozali mosali ya nzambe kolia kaka yo moko te lia na bato bapembeni na yo soki ser asemba na église na yo velo so eza ta $2000 okangisi mabonzo ozwi $2000 osombeli po yaka moto église na yo te na bato osera yembaka banzembo na bino otali soki opesi oyo apesi mwa 300 oyo apesi mwa 200 oyo apesi mwa 100 akokangisa sani akosomba velo bongo moto apesi ye velo eloko azalaki nango posa abi fali ipupa asekisi nga so bomoni suri oyo na elongi nange eza fali ipupa moto aye na velo ser mimi ke otémoigne na église moto aye oyo eza témoignage bato bobaka basambelaka mingi baliaka na bato te oyo bino bobaki basambelaka te mokolo suka na lola bosutuka bi nga akeko po bible binzela eza mibale nga na koto yaki kote kuna c'est le cœur motema ya moto ya sanduku moto asambelaka aza te moto amemaka bible chaque jour parce que la plupart ya bato baba basambelaka vous êtes que des pharisiens bapharisien bato miba basambela baza bapharisien mingi bapharisien
moto asambelaka tutaka tolo te losambo emonanaka na comportement na ye losambo emonanaka na façon de vivre na ye normalement ki bato bamo babaki eya sambelaka mais tutaka tolo mo ngala sambelaka libungu tulu sikoyo action ofali pour passer eza ya mwana nzambe to eza ya mwana nzambe te à vous de juger pona lelo to suki wana que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzamba kalusaku muna nzamba anubelishi nene bana betu bons na lubaka nanga soza mutakanda kotala ngai te soza fanatique révolté déjà aussi on s'est révolté kende libela wa muto mutema keto kotala ngate wa muto mutema likundu non wa muto mutema bololo muto mutema kokaoka mutamutema kopola mutamutema zei dehors